Oui, bonjour, bonsoir, Balantignon, surtout il y a devenu merveille officielle. En tout cas, tous en sango ya mawa, tous en sango ya mawa, s'il vous plaît, beaux appétés, beaux appétés, beaux appétés. Boyoka, 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 parce que c'est ça la passe mingi. Comme on appelle koyoka ba makambu boya boy, oyo salma mboka na biso. La mort otobengi na kombo ya Apo Ipane. Apo Ipane azanani. Apo Ipane a travaillé tellement mingi na RTNC, Radio Nationale Congolaise. Bipa wapi prestaki en tant que chroniqueur. Azalaki mingi kosala mambo musique et puis azalaki na aura bien reconnu. Azalaki na ba relation makasi avec ba grande star ya mboka na biso. Tel comme ba Kofi tout donc azalaki vraiment mutu monene. Alors dans notre grande surprise, Apo Ipane ces derniers temps, azalaki liso na circulation te na ndenge nini toyoka. Ya liboso toke na version oyo ezali moke ko circuler. Na apparition ya YouTube, bipa wapi ba YouTuber ba komaki moi trop. To bipi ba réseaux sociaux bazaki na bango tout ça. Apo Ipane tellement que image na ye, visage na ye ezala mingi télévisé. Bato ba pesa ye mokongo te mais bato bakoma kotala média en ligne. Moi mto ezali na poto au lieu azo ba CD ou bete ba cassette ou na Congo awa ya RTNC atala mo parti kuna ou soit na internet na ndenge mususu ba motama parti ya YouTube. Donc comme tu as parti à YouTube, oui, c'est tout à fait normal que YouTube ait ko faire apparaître bato ebele ba chroniqueur ya ndenge na ndenge oyo misusu benga ba kombo ou inspirama ko le bon mingi te. Apo Ipane azali icône ya journalisme ya Congo. Oui, qu'on se le dise. Donc autant ba mami lela na kota bana basi ba peu à son âme jing na wej ou antenne A bato makasi ou basala vraiment combo na télévision ba télé na biso ya RDC et misu baso continue toujours ko sala lola mami lela a toujours na télévision mais à salara combo parce que ba vidéo na yi bakata rango batiaka rango na ba réseaux sociaux et tout. Tout ça pété tout linga momuki koza na patience pour toyoka nini sa koleka. Pour tous les amakasi mais je suis obligé ya ko passer message parce que bande konangai isa facilité ko perdre moto lokola Apo Ipane. Bon na ebité wa bi Apo Ipane te misu tom soko ba kombo na ite mais elongi na yi na RTNC et puis voix na yi ni sa trombone. Voilà le coup de va moko beso razo loba il faut peso ka elengi. Voilà te bibi na radio il faut peso ka elengi. Ata bibi na TV il faut ka pesa yo elengi. Alizabu loba na TV mais on dirait azo évangéliser ta bo ravone nezalaka. Bande konanga une nouvelle oyo ko na mato ya bato ebele lokola kaki. Et puis si passe ma case tout à ba pourquoi à ba après-midi parce qu'il sait quoi succomber na ba après-midi. Ouais, les 7. Voilà, version oyo ya liwa ya papa na biso ndeko na biso nani journaliste artistique na kombo ya Apo Ipane. Apo Ipane, oui, bien sûr, comme un être humain, azana ba sensation na nzoto, akobela pe lokola mutu nsoto azobela to akobela. Alors, il y avait une maladie oyo trop révélée en côté, isa confidentiel. Mais c'est une intervention, il y a chirurgie, donc c'est une opération, hein, tout le monde il y a mokusi, c'est une opération, voilà, je pense que ça m'a facile de se comprendre, parce que chirurgie et chirurgie, tout katika mokusi tout lobiki et nous c'est une intervention, il y a opération. Papa Nabiso, il était à bonne santé comme nous surtout, mais après il a se senti malaise. Oui, c'est un qui était à qui dans l'hôpital batala réussi réellement à zober la maladie nini. Ba docteur ba eko constaté que azali malade oyo ils a ko senga vraiment chirurgie basala opération. Voilà.
bato bazalaki ya proche na ye libota et tout tango bayoki sango wana na idée na ye moko pe abi oui parce que sans opération c'est très compliqué parce que ça toujours constant douleur sera toujours constante okokoka te okoka résister te alors po akende kondima basala ye opération c'est que il sentait quelque chose qui n'est ebonde koleka vraiment te na bomoi na ye parce que soki lo moisa yango base po bato bili mpe basanta bango malaise biloko ebelebele si c'était le cas alingaki na ye kotika mais comme esengaki intervention ya bamédecin mpo kosala ye opération andimaki bato mpe ya base na ye mpe bandimaki bamemi na hôpital comme bomona baminiature wana ndenge ezali bamemi papa na biso apo epani na hôpital pour la chirurgie après tokoki te koconfirmer toza koaffirmer quand même parce que baversion ye mibale papa biso apo aza mwana matete aza reconnu na matete makasi nga baza na base ya matete oyo quelques fuites ou quelques informations et libiso mais comme nous avons une source fiable entre parenthèses une affirmation mais quand nous aurons la précision tout c'était quoi Sabino tout traiter l'image tout traiter son tout traiter message puis tout Sabino alors dans l'hôpital le Pesakenda qui va sali opération au verso les bosso na yoki va sali opération bien opération P et Sili. Je pense qu'après l'opération, va passer en réanimation pendant à la maison. Monique a zongité. Forcément Monique a zongité. Mis dans la salle d'urgence. Mis dans la salle d'urgence. Bandeko, affirmation, je répète, ce n'est pas une confirmation. Mais ça dit, par rapport à Bato Oyo. Bana matete ndenge bazolobela o baza rapproche na parce que asa lokola edingwe bilo bato mususu bana matete batikaka matete place azali il faut ça toujours entourage bana matete ba meki ko réanimer et simbité ba meki ko réanimer et simbité ba force ko réanimer et simbité ba kena ba pareil ba tester batiment cardiaque ezaki vraiment nassé ba tester ndeni tension sobeta ba moni vraiment que il n'est plus. Il n'est plus. Papa biso. Ça me semble qu'on dit malanga, c'est pas parce que pardon vraiment. Je regrette. Donc ça me pas bateau on a deux kolbaki non, ce qui les lots. Ça me je n'ai pas sur le téléphone. Donc ça fait mal au cœur koyoka lima disparition naï. Naza na molili bato bazate mibili parce na zali na koganga te mais je suis obligé de passer le message parce que ça me fait vraiment mal qu'on perdre papa et puis à sa papa mais à quoi si c'est tenté au moto qui kokufa attends quand on est na cinquantenaire bon mon a quand on est en na cinquantenaire t'as la famille inconsolable anima qui te kokufa na état oyo papa biso ki hôpital pour na ko soins médicaux avancés adéquats aki hôpital pour na ko bika toso mbongo epesa maki wana or njoka ezali adindi ya topesa biso kanisi vraiment papa epani ok hôpital pour na ko kende ko bika njoka ezali nde signe à Dieu oyo pesi biso vraiment merci na yo merci na papa epani et pesi passer ah matete ya moni mfumo makasi parce que tu dis photo image tout ça donc si tu vois l'internet s'est déchaîné sans vous mentir dans beaucoup de actualité car moko ozo ça là vraiment nous nakati ya toi mais sango oyo eyi ko bouleverser ba donne na sango na tenol bandengini sango liwa ya papa na biso epani ko yeyi ko nimbisa parce que
au côté na ba page, au côté na ba groupe, au côté na ba compte privé, au côté na ba réel, au côté na ba vidéo, au côté même na ba short ba YouTube. Okomona image na ye, okomona image na ye. Azakolika, azakoloba tout ça. Comme imaginez ça, tout c'est bloqué, mais vous comprendrez biso. Imaginez bloqué, vous comprendrez biso. Papa na biso apo azali icône. Alors tout comme biso shit dans le mingi te po na ko kaza passe. Que Dieu puisse nous bénir. Ah oui, c'est na matanga. Si je me rappelle bien, il y a Guilain, il faut un Guilain, si je me rappelle. Je m'abuse bien. Si vous avez un côté beaucoup, pardon. C'est un commentaire en abino. Dazoloba, vous avez voix le évangéliste. Azoloba, il y a surtout, il faut croire en Christ. Donc, ce boyo qui est, ça qui a loba kilo. Ça m'a fait vraiment mal, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Il y a perdre papa biso apoipan. Bien kolobate, vous s'abonner pour na lobito qui est na résidence naïe, tout partager ba image na bino boyoka. Pour nous les kikuna, qui puisse nous bénir. Bonne à tous. Simaka a confié à 35 ans. Non, le problème, il y a fleur d'âge de Tolobari, ça lui passe. Timothée, il est encore jeune. Nous avons cru que Tinda est un macabre, c'est belé à bon, on peut orienter.